lelo bamoni oyo tokangi basoda bazwi bambongo oyo tozi kote ya bato maboma oyo tokangi na bango na minduki na bakamera kashe na baidentité na bango ya bato ya este na identité na bango tozi banimero na kati ya identité wana tobengi bango Kabila oyo alobi ada militaire ayaki oyo alobi ada militaire malembe oyo alobi ada militaire mutatinde Kabila oyo asoki yaka msusu oyo ada militaire oyo ada militaire alobi ada militaire tobele longa mona yona komona yo olumba solo Francis hein usa msagi toko yo tellement de Dios Bandela 082 65 42 alors oza numéro mibale hein bandela na liboso oza na bande kono combien 0991 48 873 ya papa kio 0997 08 66 ebo ya mokonzi nayo ebongo oyo bazwi numéro bazwaki ya colonel wana nani oya orange ya orange ya bana oncle ya bana yoza na mwana bon komono nani Sera Masudi oza na brigade nini oza na brigade nini 23e spicoli oza ninja hein 23e SP apesa liboso numéro ya orange tobengi colonel moko ndimati olobi ofandi wapi quand loi non numéro combien pas chef pour la et pas chef nani chef pour les arrêts azanani azana grade nini major major boza combien kuna boza combien boza ebele yebi tafandisaka bino oyo yebi komone nani bakamara no banani lieutenant system na nani msusu na bakwata brigade bino do yo opération ezake yo ozaka agida mukala ozwa information allo oui yo ozwa ba information pona opesaka ba colonel agida mukala so ozwi information pesi agida mukala agida mukala azaki azana elwa Eloge. État-major logistique. État-major. Oyebi? Oyebi. Zani miona yete. Ndiye chef kule na biso ya tactique. Ya tactique chef na biso ya tactique. Ndiye makamba ya kaisa ya biro nyuso. Oyebi uza nomba combien? Nazo compter wa. Vous êtes combien? Vous avez combien? Vous avez un frère. À peu près combien? À peu près combien? Baminduki ni boye utiliser. Aka, ni léger, gourde, gamelle. Yasika. Na mortier 60. Na champ de tir. Les ana mortier 60. Olobi mokonzino nani? Oyazo ozo kete sa rapport comme nani? Colonel Tripoli dozo docteur c'est na champ de tir. Nanga zo docteur bino colonel nani? Tripoli. Azana batoni. Aza colonel nani?
oza colonel nani ya ville ya ville wapi komanda bakalumu ena colonel na biso oyo akala kombo na ye nayiba kombo nayebi kaka ya service ya civisme kombo tomona ntango bazokoma eloko capitaine bobanda osona nani capitaine nani eloko capitaine eloko aza wapi 3e nani chef na bino 3e vague kobima na biso basera bino boza 40e bino boza 40e 40e vague bino boza biso toyaki nde na vague ya se nature combien déjà voyez na train bien nani avion bokitaki wapi alobi train ajanso avion nani aérodrome tobimi kansa tokende na aérodrome kansa oyo eza wapi kansa oyo eza wapi tokende na hôpital kansa oyo eza wapi kansa. La provenance était Mugongomanga et on se dirigeait vers Mukike. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au moment où on cheminait vers Mukike, arrivé à la hauteur de Guyag, alors on a été, bien sûr, appréhendé par une foule de la population. La population en général nous a conduits jusqu'au niveau de la brigade Ruguyag. Je l'ai dit, on se dirigeait vers Mukike. On cherchait bien sûr à rejoindre les autres. Alors je disais, les autres, ce sont d'autres qui avaient les mêmes ambitions que nous. Alors au niveau du groupe, on était à 4, je crois, si j'ai bonne mémoire, mais je connaissais personnellement celui-ci. Alors, je ne sais pas encore. Alors, ils ont pris le large. Thank you.